Qui fut le premier ministre du Congo après son indépendance? Patrice Emery Lumumba, à mon tour. Quelle est l'ancienne appellation de Kinshasa? Léopoldville. Nkuli, tosaja question réponse yokota. Ngabaje makasi bapekisanga so na bukani. Mwali, tika Nkuli azane mayele te na classe. Yo mta mayele te kongo batol. Posombule beti to zinda te. Mwali, to continue. Qui fut le fondateur du royaume Congo? Nzinga Kuvu. Nzinga Nkuvu te, ye azalaki gouverneur. Zela, koloba te. Nani oyo ozwi te, Lukeni Lwanyimi. Na boibana na nga banyoko bana mabenga na sala tokomi neko kabwana boy totala na miso. Nkuli. Yo, umeli boy. Mlanga koke bando mona na te. Atenga kana ver. Loto kwa 1000 francs mon boy. Koko, somono nanga na viti shiki. Bango na mona bata ebele. Ya bango izalaka mai. Koko Oui. Soki ndeti ya isha kufisiko. Nga na kufi na 2060. Na lola na za mkoloni. Wana question tomo tuna. Ochaka mabonje pananga. Tuna tatumo kendi. Ye akenda ke gris avant. Papa, Puka.